Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir bana Nzambe, ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe na kombo ya mama la Nathalie na lisusu lelo na poko na lelo ko partager na bino bolamu na tata Nzambe nazali moko ya musana na tata Nzambe na nzela na YouTube. Soki kozala mbali boso omona video oyo yeba ko s'abonner, yeba ko like. Kombo nanga ezali mama la Nathalie na sala ka musala ya tata Nzambe na nzela na YouTube. Lelo tozali le 6 mai 2024 na isusu kokabana bino na poko na lelo bolamu na tata Nzambe oyo atenga lelo na kati na motema po ete nayeba ko partager na bino bolamu ngo ya bino ezali bolamu nini o tata Nzambe alingi nga na partager na bino lelo tikete na bondela avana kota na bolamu wana message na zana ngo lelo pona ko partager na bino peuple de Dieu ba na Nzambe. J'espère que mabota na bino boza malamu mbote na mabota na bino na kombo na Yesu Kristo Masia ozali mokonzi pe mobikisi na biso. Nzambe na bomo ya batela bino kote na ngai Nzambe azosala ngolu azali toujours ko batela ngai. Nzambe wana pa batela bino abomba bino. Ba o bazana nzoto zali kotungisama tikete Nzambe aleka na ko visiter moko na moko po itakangola bino na ozali kotungisa bino tikete na bondela. Nzambe abule Nzambe mokena likolo na se Nzambe akela univers Nzambe akela mopepa akela moto Nzambe akela mabelo akela ba planète nyonso tout père éternel Nzambe akela moyo akela botu père éternel na pousa liboso no Nzambe liboso abana na yo pona ko ba ko partager na bango bakambo o te na kati na motema na nga père éternel Nzambe na lola ngana lobate yo loba Nzambe na kembo ngana lobate yo loba père éternel molimo no père éternel elatangai pota kosola na bana père éternel Nzambe bile pourquoi pesinga message ona partager na bana na yo Nzambe bu pourquoi tina kati na motema na ngana sali kambo o elongo na bana na yo Nzambe lola ekosala ngai prière pona moto nyonso tokolanda video o Nzambe lekana kende ko accorder posa motema na ye lekana ko kende ko kangola ko guérir Nzambe ko bikisa Nzambe lekana ko kende ko pesa kimia place kimia zangi Nzambe lekana ko kende ko pesa guérison place guérison zangi na kombo na Yesu Kristo Masia tiete bana Nzambe nyonso tubakozo occasion kolanda message o Nzambe na lola yolika na ko visiter bango mokeli na biso tata na biso na tiki libota moko na moko moto moko na moko akozwa ngolu ya koba kolanda message o tikete Nzambe na kembo mokeli na likolo na se alika na komona bino alika na ko visiter bino tikete na sengo na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen amen amen. Bonjour, bonsoir les sousous. Boye malamu na osika nazali moko mwana musana tata Nzambe na kati na bilanga na ina kosa musana tata Nzambe na osika na nzira na YouTube. Tikete bolingo na Nzambe parte batela bino ebomba moko na bino place obino boswani. Nazo kota na message wana Nzambe pesanga makasi. Nzambe alobanga na lobate. Nazana ba message awa combien zali makambo Nzambe apesinga ngo lelo atianga ngo na kati na motema Nzambe alobananga na bandenge bele po etefona sala ngo semaine o mobimba. Donc ezali ba prière o na banda ko prier na bato nyonso surtout bazana ba problème au selon ba prière oyo Nzambe atianga na kati na motema po ete na partager mo na bino. Lelo ezali le 6 mai 2024 Nzambe apesinga ba prière po te na bondela po na bana na ye bazo ko se retrouver na kati na makambo oyo nazali ko banda na prière lelo liboso prière lelo liboso nazali ko bondela po na bato oyo nazali ko bondela prière lelo po na bato oyo nyonso to bakosela bango makambo Nzambe atenga na kati na motema na ye ba ko prier po na bato oyo bazali ko se retrouver na kati na ba situation oyo. Pourquoi Nzambe atinga makambo na kati na motema na vanda ki lelo na tongo likona na lamuki likolambe na vandi na banda ko sala méditation bala moko video moko na uta ko sala na kansa 2 semaines passées ou le cas qui bien 3 semaines passées ce qui na bosanité ezala ki message Nzambe apesa ki ngai message moko Nzambe apesa ki ngai voilà message o Nzambe apesa ki ngai ezala ki le 33 mois 2024 nauta ko sala video nango kala mingi te Nzambe alobaki na ngai bo na kati na message wana Nzambe azali vérité pe azali pole lokuta ezali ya satana pe moto nyonso tu oyo akosaka to pe abukaka lokuta bazali ba représentant légal ya satana sikoyo lelo na tongo le 6 mai
2024 na lamuki na tongo nazali ko sa méditation comme nous ta la méditation le nazo sa la méditation mbala moko message o yelinga lisusu bato nyonso to babukaka lokuta sikoyo molimo na Nzambe bandi kolakisa ngai bato mingi ndenge bakosela bango makambo bakota bakasho bato mingi ndenge bakosela bango makambo balongola bango na misala bato mingi ndenge bakosela bango makambo ya ndenge na ndenge mabe kwela bango likambo ya lokuta après message lere yelinga molimo bandi ko expliquer nga makambo wana ba moko nayoki mongongo na Nzambe te bola nanga malamu Nzambe asola kanga na bandenge ebele nayoki mongongo na Nzambe te nayoki voix moko zolo bananga te mais na kati na motema na ngai. Donc bondela pona bato nyonso to oyo na kati na motema nanga donc eteleminga na kati na motema na expliquer ngondeni makambo na molimo po te bo comprendre donc eteleminga na kati na motema bondela pona bato nyonso to oyo bakosela bango lokuta nazana ba prière ebele o Nzambe tenga na kati na motema selon baka na baka différent parce que biso nous na sena moi tozana ba problème baka différent prière lelo nazali ko bondela pona bato nyonso to o bakosela bango makambo ndeko nanga bana Nzambe tozali ko vivre na sena moi o toyebi mitema na bato te mutu moko koko pesa ye confiance mutu moko bovanda kana ye bien collègue ya musala bien na kati na famille bien na kati na ba camarades bien na kati na quartier bien na kati na ba église toza komona makambo zali kolekana partout na kati na mabota ya bato na kati na bandako na kati na ba couple na kati na misala donc partout na sena moi tozali komona makambo wana bato ebele bolimbisanga bato ebele oyo satana akomisa bango ba représentant légal na bango na sena moi bazali kokende kokosela baninga makambo bazali kokende kolatisa lokuta nzoto po ete ba nuire vie ya mutu moko bazali kokende kolatisa kobotisa likambo oyo moninga asalaki te po ete babambelango mutu wana bato mingi bakotisi bango na baboloko bakotisi bango na bakasho na baprison ya ndenge na ndenge po na likolo mutu moko akoselaki lokuta bato mingi balongoli bango na misala pona nini mutu moko akosela ke lokuta bato mingi babengani bango na kati na église babwakisi bango pa ba camarade pona mutu moko akosela ke makamba lokuta mutu mosusu na kati na famille bayinie pona mutu moko moninga mosusu na kati na famille akosela ke makamba lokuta o ezalaki réalité mutu mosusu na kati na quartier na kati donc partout na ba société na ba misala ni toali kosana na sena moyo na ba collègue na ba misala yo mutu oyo yebike no bakoselaki o likambo olelaki na likambo wana Nzambe ayebi pasi olelaki yo mutu oyo bakoselaki o likambo oyo salaki to yibaki eloko te donc babeti yo baimilio likola lokuta moninga moko akosaki yo prière oyo ezali pona yo mutu oyo babwakaki yo na kati na kasho baboti yo na kati na kasho pona likambo mutu moko akoselaki yo prière oyo ezali pona yo mutu oyo moninga baninga na kati na quartier bakoselaki yo makambo bato nyoto bayinio prière oyo ezali pona yo mutu moko na kati na église babengani na likambo oyo salaki te frère bien sœur moko akoselaki yo lokuta prière oyo eza pona yo Nzambe atinga na bondela pona bato ya baka ya makambo ya bo bato nyonso to bino bolela na makambo bakosela bino te bato nyonso to baemelia bino na makambo lokuta bato nyonso to bazokisa mitema na bino na makambo oyo bino bosalaki te prière leo nazali kosala eza pona bino tikete Nzambe atinga na kati na motema na prière pona ba prière oyo Nzambe wana visite bino alongola bino pasi na baki na kati na motema ayeba ko prospérer ba vie na bino ayeba ko restaurer mitema na bino ayeba ko pangusa mai na bino ya miso pamba te lere mutu wana mutu mabe ba représentant légal ya Satan le bakoselaki bino makambo le ba mvantaki bino makambo oyo memelaki bino ba problème oyo kotisaki bino na kati na ba prison oyo elongolaki bino ba misala oyo babenganaki bino na kati na église oyo famille inaki bino oyo ba camarade babwakisaki yo oyo famille bwakisaki yo likola lokuta ya moninga moko songolo be ya frère moko songolo ya sœur moko songolo akosela ke likambo prière on azali kosala le 6 ezali pona yo mutu oza na kati na kawana na bando kosala ba prière
ya baka différent ndenge nzambe atienga na kati na motema na bondela mpona bino bana na nzambe. Nzambe ayebi bantu boni bazali kolia na kati na mitema, na kati na baprison, na kati na silence, na kati na bandako, na kati na société, na bamisala, na kati na baeglise oyo bazali kolia na kati le silence. Pourquoi nini bakoseli makambo, baemilie na baninga, baemilie na kati na famille, baemilie na kati na église, baemilie na kati na musala na likambo ayebi te. Moto mosusu ayibi eloko na musala babambeli, moto mosusu ayibi eloko na kati na église, moto mosusu ayibi eloko na kati na famille na ndako be bakosele likambo moko très grave e bayokisi esoni na kati na libota, bayokisi esoni na kati na musala. Prière o ezali pona bino ndenge nzambe atienga na kati na motema. Moto nyonso tu oyo za na kati na o se retrouver na kati na likambo oyo nazali ko prier oyo tikete bondele longo na ngai. Nzambe ayeba kopesa kimia, nzambe ayeba ko délivrer yo na problème oyo za nango na ba oba kosela ki nzambe asukolo parce que za musukoli na biso alokota biso na salité pas sukola ka biso tikete to bondela. Avana bondela na koyembela na tata nzambe nzembo moko soko yebi nzembo wana te yembela tata nzambe na nzembo oyo yoko mulimo santo akotana kati na motema na yo yemba yango ngape nali koyemba nzembo o nali koyemba ezali ba nzembo o tata nzambe apesa ngai na bomba yango mukola koyebisa nga na banda koyemba yango na banda koyemba mais na lingi na yemba nzembo o po ezali nzembo moko ya délivrance o ndenge nzambe alakisaki ngai milimo nyonso tu ya lokuta babwakela ki bakosela ki makambo tikete elongwa na kombo na Yesu Kristo Masia tikete na yemba avana bondela nzambe. Oh, il est là, il est là, il est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là, il est là, il est là, le roi est là, le roi est là, il est là. Dieu est là, Dieu est là, il est là, il est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là. Le roi est là, le roi est là, il est là, il est là. Le roi est là, le roi est là, il est là. L'esprit est là, l'esprit est là, il est là, il est là. L'esprit est là, l'esprit est là, il est là. Le roi est là, le roi est là, il est là, il est là, le roi est là, le roi est là, il est là. Seigneur est là, Seigneur est là, il est là, il est là, Seigneur est là, Seigneur est là, il est là. Dieu est là, Dieu est là, il est là, il est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là. Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, il est là, il est là, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, il est là. Le roi est là, le roi est là, il est là, il est là, le roi est là, le roi est là, il est là. Dieu est là, est là, il est là, il est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là. Amen, amen. Nzembo oyo
nzambe moko apesa kinga yango mulimo apesa kinga nzambe o nzembo oyo na adoraka nzambe na nzembo oyo na kumisi po tena benga présence na oesika tete na kota na prière pour na bato nyonso tu oyo balelisa bino batangisa bino miso ba vie na bino ebeba po na batangisa bino mai na miso ba vie na bino ebeba ba changer makambo ya vie na bino likola lokuta mutu moko oyo azali représentant légal ya satana ya diabolo akosela ki o makambo abebisa réputation na ba classe na yo abebisa réputation na musala na yo abebisa réputation na ndako na quartier abebisa réputation na kati na église na yo place okendaka église na bino physique place bokendaka na liko bonde la prière mutu moko babebisa ki réputation epa ya baninga opedani suto zaki nango tikete na liko bonde la prière o ezapo na bino bonde lelongo na ngai soki ozali na kati ozali ko se retrouver na kati na problème oyo nzambe abule père éternel na epa na yo mokena likolo na se netola makomisama Dieu tout puissant nzambe na lolo ozali mo santo kotikala mo santo nzambe lolo ezali le 6 mai 2024 nzambe otienga makambo o na kati na mutema olobi nanga na bonde la pona bana na yo o baleka na kati na humiliation na bonde la pona bana na yo o bakosela bango makambo mokonzi na likolo na se Seigneur Dieu nzambe père créateur yondo kela biso na bolingo na image na yo nzambe na yo kotika mwana na moko na moko père éternel ba o bakosela ke makambo bakota na kati na prison pona likuta moto akosela ki bango babebisa balongola bango na misala pona likuta moto abebisa akosela ki bango baninga ba abandonné pona lokuta muninga moko akosaki famille abandonné pona likambo moko famille akosela ki lokuta bato nyonso to na société ba rejeté pona lokuta o mutu moko a inventé la ke Père éternel Dieu des armées nzambe lekana kulongola bana na ona katna na kati na humiliation wana nzambe leka na kobimisa vérité nzambe vérité ezali yo nzambe lobaki nanga motu nyonso to akosaka lokuta bazali représentant légal ya satana nzambe maintenant maona na kati na bana na yo nzambe komisa vérité Père éternel nzambe sala justice na motu nyonso to alelaki na o bakoselaki makambo lokuta nzambe sala justice na likolo na bango nzambe délivrer bango nzambe bimisa vérité place batamaki motu nyonso to akbukaka lokuta o akoselaki motu lokuta na sena moyo akozo occasion ya kotala vidéo Père éternel bimisa vérité vérité yeba na Père éternel pamba to lobaki nango zali vérité yo zali polo zali vérité tikete vérité ne la tanzoto na vie ya bana moko na moko ba obalelaki o satana koselaki bango makambo o moyina koselaki bango makambo Père éternel na yepa na o elongo na bana na onyo surtout motu nyonso zali ko se retrouver na kati na situation o Père éternel leka na kokangola bango leka na kobikisa bango na puissance no Seigneur leri yo pesa ka message leri yo la kisaka ozali komona bana oboni na boni bazali ko souffrir na sena moyo kolela na sena moyo na makambo obayi mutu na makolete nzambe na justice na senge justice no Père éternel mano na kati na mitema na biso mano na kati na mitema na bana nzambe moko na moko Père éternel ba ono tu bali kolela nzambe na Israël ba ono tu bali koyoka mitema pasi na makambo batu bakosala ki bango Père éternel sala justice vérité pona batu wana nzambe justice eganga Père éternel justice eganga kita pona vie moko na moko ba obakosela ki makambo nzambe kimena lata bango sukola bango na kati na humiliation bakosela ki bango makambo bimisa bango na kati na humiliation nzambe moyini moko mona humiliation na ye o na nzambe na lola na senge pa na Père éternel loboko na nzambe esimba moto moko na moko présence na nzambe visiter mwana na moko na moko bolingo ne pesa bolingo na kati na mitema ya bato balelaki bolingo ne tonda na kati na mitema ya bato o bayoka ki pasi ba o bakotsa ki bango na ba prison ba o baboka ki bango na libanda ba rejeta ki bango na ba église ba rejeta ki bango na ba misala ba rejeta ki bango na kati ba famille o ba rejeta ki bango na kati na ba camarade na ba société nyonso tout Père éternel nzambe vérité na esalema nzambe justice na esalema Père éternel lokute eza yo te ndingo lobaki na ngai nzambe lokute eza ya satana tete satana abima na poisa ayoka soni na ye moko nzambe na bomoy na tiki bana ko sena sena maboko na yo yokela bango mawa merci nzambe tata nzambe molio mo santo tikete mawa pe bolingo na yo e couvrir moto nyoto alelaki e ba kosukola moto nyoto alelaki pote elonga na yo sebimi na kati na moto moko na moko pesa mwana na moko elonga moto nyonso to alekanaki na kati na situation ya humiliation na kati na situation ya injustice na kati na situation baboka ke na prison na likambo oyo ebaki moto na makolote nzambe na bomo leka na kopesa kimia na mitema na bana yo boye na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molio mo santo amen. Amen, amen. Merci bana nzambe, merci libota na nzambe. Motu nyonso to akoza occasion kotala vidéo oyo moni ko se retrouver na kati na problème oyo ke bakosela ko likamoko yebaki te nzambe na bomoye
abimisela vérité wana nzambe na bomoi abundela apesa elonga nzambe na bomoi ayeba kosala justice na maboko na yo na bomoi na yo na molimo na nzoto po ete moyini ye moko mabe na ye lokuta na ye elatela ye moko nzoto oyo ezalaki bolamu na tata nzambe merci bye bolingo na nzambe eprotege bino ebatela bino ebomba bino nzambe alingi bino ndenge lolenge bozali po ete mutakelaki bino na image na ye pokwa malamu butu malamu tongo malamu nikitisa na sini makona nzambe nzambe osala bolamu koleka bolamu nusu bye